Nde kotala nde batu oyo bavandaka bazelaka mabe na biso ebima to bande to sala kengo poto tala batu nini oyo bafungwa minoko baloba to sala kengo poto tala banguna na biso bazaka banani to moni batu bele basali be mission to moni ba faux vrai to moni ba na yepe dernier biso quand on est na yepe à l'équipe asali be mission amuna na bino c'est-à-dire to yeba banani oyo matie au moins ndili balobaka kufa na kosana kokufa oyo bato balinga ko yango biso to salaki oyo ezalo kwa kosana kokufa oyo biso to salaki ezalo kosana kokufa otaba ne balinga ko monde to moni ba faux vrai basali be émission balobi n'importe quoi sikoyo suka na bango eza wapi suka na bango ezala il faut bovandisa minoko nie soki likambo nga na lobaka en émission soki likambo ezali avant que ça la émission avant que ça l'analyse il faut d'abord qu'on réfléchir rebelle avant que ça la bato analyse le monde qui bato be basaki ba analyse des mères ça qui analyse ba barezi basaki analyse ba perdre qui moi je dis même ba barezi que c'est la mission pour le baké bato ba se désabonner pour nani pour biso to lobela ki davina oyo zala ki to oyebi biti likambo te Batouba se désabonner. Yo tinda Batouba se désabonner. Yo to tinda Batouba ba s'abonner na chaîne na biso. La plupart ya Batouba ba finga kiwana parce que tout le monde qui même na l'équipe pas Marie-Laure oloba. Malika yo ba linga comme tout le monde ya tout repena Batouba baye yo ba côté li Davina. Moi je m'en fous. Baza ba faux vrai. Batou nanga jamais ba ko décevoir nga parce que to lobela ki Davina lo comment oboye. Non, ceux qui fanatique nanga za fanatique à Davina, a luka Davina a luka pe Malika. Mais fanatique n'angate, en attendant l'ukangate, on les capables finganga. Donc c'est ça. Oh de ça là qui te met tout le monde à Ezalaki catastrophe. Mathieu, Ezalaki catastrophe je te dis. Taka na kanga téléphone nanga depuis na nouya makambone salama. Ezalaki catastrophe. On a connu bapona ba fanatique na biso. Il faut bailler ba ke baza na batu moko baza très puissant. Il faut pas retenir en haut. Il faut baza na batumo baza très puissant alors na ba moment makambo yaka il faut pas la faiblesse na bangote bazaka toujours mignonne la mignonne très simbelenga bro kata vraiment il est drôle ce garçon chérie faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais n'est pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona mwasi na yo ya munene, boule kaka pourtant yo zanzoto miki, excusez-moi, boule kaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Pouchelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Aloni bafungola matoi bolakanga Congo Kinshasa France américaine awa toza pomadi ya solo esalamina la patrona Nicoli Malonga Longonda Mwasi Nzambe les peasants fiston saï Wensaladi et Soubé
Baloyo, Soto Simbelo, la patrona Nicole Malonga, Longonda, moi Sinzambe, Mapena ko Simbelo Konayo, ni Mabena Moka, ni Mabena Pays, moi si on pesa Bassi Manteri, a pesa Pomadi, Awatosa, et Kolongola Batashi. Alingi na kabali solo. Ah bon? Toko sama kimingi na bakisa mabena kata mboka komwe. Toka titile razale. Toka mokolo masolo ya zale. La patuna Nicolas Malonga longo na yoka mwasi zambe. Akangana masolo kopesa basisi mantera monene evimba mama. Pomade biso awatoza uniquement c'est pour le fest. Uniquement c'est pour le fest. Uniquement c'est pour le fest. Chancelo Kopamba Asana ba magasin européen sans crédit Nicole Malonga Obama Pomadi awatoza ça pour ça naturel. Ezolongola nuta na nzotwe ezolongola batashe na nzotwe ezosisali bumu monene na nzotwe kosalelanga masive mama ezopesa mpe mibali bopekilikiwa nzoto na ngai numero ya tombo yango yo Ok, soit numéro la patrona Nzambe moi soko pesa cimenteria munene Elfimba Banzele Kidibake on a pour la France Benga Yeboye 33 75 111 097 5 Nasuka Topoko Kiko Benga Lisusu Boye na 33 60 59 27 750 on a pour l'Angola Bafungola Matoyi bien Benga ina 00244 non année 65 88 218 Nasuka Bongo Pona Pula Kine Nasi Boloki Afrote ni nombre 1 habitat du début Sandara Fat na Congo Nicole Malonga et Salami la laboratoire Mindele. Très amusant, hein? Et très mignon. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher toujours avec votre émission PC la Plus Plus. Je dis merci, merveille à tout le monde qui nous suit, merveille à notre site qui est Lenga Congo et pourquoi pas moi-même Mathieu Boncher, le papa de Lavinia Boncher Chamala. Je salue mon enfant, le seul et l'unique Nazarana Yewana. Na pesi ba merveille à boutique et frata mode balobina 4 à Lyon. Précisément France mais à Lyon avec notre patron Dadi Lukombo boutique eza c'est Mokotola Tarawana et Rosala bien. Merci à Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Kingston Sono, les boss depuis Lyon, Sam Kunku ya aimé Kunku et pourquoi pas mon vieux Landou Muzinga Mokonzaren. Merveille à vous, merveille à la joie Amado Pichuna. Je suis avec ton Muntu, hein? Hein? Je suis avec Malika. Mathieu Boncher face à Malika par rapport à Bez au Basale Libiso, Poto Zagina Kimiate, entre Grace Tembo, Moura de la Presse, Malika, Mamoun, Carmel et Kirina Bango, Naba Nora, so Basangan, Naba Lorachou, Basali Bez ya Osaranate, mais il faut dire merci et félicitations na ba chroniqueur na biso na ba chroniqueuse Oyo Bazara Ekiri. Quand même Bez na bango simbi sans polémique, sans problème, mais on va parler avec lui pourquoi ba Bez ya boy parce que batu ba soigner na poto batu ba sali ba débat entre Gastembo Babundina Davina avec notre frère il y a théâtre d'Augusta soyi Augusta donc na pese bambo tebele nga quelque part na siliga gititalara talara sko ba bi la star azo bundela timba. Donc Malika, santé boni. Ouais, Mathieu Bosch, bonjour, joyeux Noël à tout le monde, meilleur vœu à tout le monde, les abonnés de Elengi à Congo. Joyeux Noël, il y a abonné tout à Malika Officiel TV. Joyeux Noël, la joie Amado Pituna très forte.
très puissante, la Jama d'Opituna. Joyeux Noël à toi, Maya chérie. Joyeux Noël, mon vieux Déo Mouzungu, l'homme de parole. Joyeux Noël à Freddy Lyon de LB Service, Malgo Soyo Kanate. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à Nora Kalonji, Laura Choumaoué, Grâce Témon la star, Carmel Ode à la fille à papa, Moura de la presse, et Rémi Kovodor. Joyeux Noël à tout le monde. Les jumeaux Paradis, Joël Paradis, Dani Paradis. Joyeux Noël à vous. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde, mesdames et messieurs. Paps Mayavova, à Clara Mayavova. Et joyeux Noël à Nadine Ilodi, Antibal, Maman la Julia. Joyeux Noël à Jeko Bofando, na Matou Idol, ya Deborah Bofando. Malika, enfin, vous créez Bez. Bete la biso na idée outi wapi pour mema biso tina niveau bo memi ba devant ba débat na ba foyer bo soani si batu ezaki na nini bete la biso. Mathieu Bosch, en tout cas, na okokore la tongo vraiment nyo sauté parce que au moni idée kendaye kende tina suka. Mais du coup au moni ba te belé peut-être na YouTube ba lo barake non, peut-être biso to sara wana pona odimbela na ba actualité ya bato. Au moni to linga plutôt l'action force na biso, to linga plutôt l'action makasi na biso, to linga plutôt l'action capacité ya ba misa na biso. Au moni na YouTube awa parce que ezana bato mususu ndenge ba raisonner na ba sens na bango. Ndenge ba sala ba illusion na bango, peut-être que notre homme sous Malika soka fulama eza pour na grâce ya mutentel. Peut-être Malika so batu batala kai c'est grâce ya mutentel. Mais le lorsque to ngato l'action parce que le ko to saliwana c'est juste na ko lo bako eza idée na ngai to ya mura to enante. Et c'est le comoko et c'est créatif parce que d'accord ça c'est un garçon intelligent mais à ça la théâtre naie to yebi niveau ya capacité ya musala na et puis intelligence naie au moni et ça non a debi to yebi ke be puiser de ces belé oh ba saliwana oh to boaki wana eza juste peut-être avant go au moni pour te faire comprendre ba tu capacité na biso malgré batu baloba qui n'importe quoi batu ba critique qui na bandenge na bango bato ba koka ko côté la Davina ba côté la kipe Davina bato peut ba koka ko parce que ngana lobango omoninga Malika atana zana ba défaut nanga atana se comporter mabe non zana bato ba olinganga toujours toi tu penses que sona se comporter mabe la joie mado pitino obo yangai au finga parce que ta mususu na finga ki Davina toto story je sais qui mabe devant Davina non ngana lobanga chaque fois fanatique nanga otika la fanatique nanga fanatique na yo otika la fanatique na yo et c'est-à-dire que non tant ngai na mona ke ba fanatique nanga baza po nanga c'est-à-dire bazaka wana tana moment on a se comporter mabe ba za toujours pour nous soutenir nga preuve ba makambo nyo sele ka ki to perdre ba fanatique na biso te ya biso bazaki kaka ya Davina pe bazaki wana pona ko soutenir Davina ya biso pe bande ko soutenir biso malgré tant mususu batu mususu balinga kaka na moment de faiblesse ba ya obimisa peut-être ba bimisa ba force na bango pona ba insulte ozomona oh to sala ki wana moi to lo bango ezaki te parce que ezaki projet na biso ezaki projet na biso mais j'espère jour bo yamba grâce témo ako décortiquer makamunyo sonenge zalaki mais to ko décortiquer ngote pour l'instant parce que film est allé film Maxel Binonini pe elo ne kitisimo par rapport à Bezo Bosali. Et là, qui t'est si bizarre, parce que tant les cambo salamaka, batu batel mara toujours pour nos loba. Et surtout dans le moment on a comme qu'on traité grâce déjà que non, aza abimarana d'Acosta, c'est que ça qui bombanda, mutuna muta interpréter na ndenge na imati. Mais ba fanatique na biso bazaki kaya biso. Donc c'est-à-dire to perdre que l'autre. To bande ko talande batu oyo, ba vendre bazelaka mabe na biso e bima. To bande to sala kengo poto tala batu nini oyo ba ofungwa minoko baloba to sala kengo poto tala nguna na biso bazaka banani et to moni bato belé basali be mission hein to moni ba faux vrai na yepe to moni ba na yepe na yepe sanga donné na yepe à l'équipe basali be mission donc nguna na bino donc c'est-à-dire to ngato yeba banani oyo Mathieu au moins ndili ba kufa na kosa na ko kufa oyo bato balinga ko yango biso to salaki oyo ezalo kwa kosa na ko kufa o biso to saki za ko kosa ko kufa o tabane balinga ko monde to moni ba faux vrai basali be émission ba lobi n'importe quoi sikoyo suka na bango eza wapi suka na bango ezala il faut bovandisa kamino ko nie soki likambo ngana lobaka en émission soki likambo ezali avant que ça la émission avant que ça l'analyse il faut d'abord qu'on réfléchir rebelle avant que ça la bato analyse non moniki bato be basaki ba analyse des mères ça qui analyse ba rési basaki analyse ba perdre qui moi je dis même ba rési que ça la mission pour le baké bato ba se désabonner pour nani pour biso to lobela ki Davina oh yo zala ki to oyebi bitali kambote
bato ba se désabonner yo tinda bato ba se désabonner yo mto tinda bato ba s'abonner na ba chaîne na biso yo tinda bango te o tinda bango te neti ngambo de chaîne na barezi na bakisa même un plus même ko monti nga na yamba barezi bakisa nga un plus ezate na lobite ke barezi so na yambi ya otala matito nini te mais tant que nga na leka na chaîne na barezi na bakisa de un plus on a droit ya ko leka te parce que on a intérêt ya bato théâtre pour na kaka oyibi ke osana confesse na bato théâtre soko bengi muta théâtre oya oyamba une émission donc tant lika mo bo salami directement yo kisa la biso émission o toza ba collègue na yo ezo la kisa ba faux vrai donc c'est-à-dire et loko to sala ki eza pour tout le monde ba faux vrai. On se comprend. Au monde de boulou, il y a qui tout le monde a capacité na biso. C'est-à-dire nde to zawana, to diembela na succès mon touté. Mais ebele ba yé, ba zui ba vie, ba bakisi ba abonné, pour na banguna batu o balinga biso te. Ba ke soutenir ba faux vrai. On comprend. Batu balinga biso te ba ke soutenir ba faux vrai. Yo katina makamneti ya grâce témo. Batu tout ba fingi grâce témo. Ezan meti ba chinois wana. Ba chinois wana ba fondaka bani loko sala te. Ba soutenir star na bango kutu ba kokarate ba koma na ba niveau mo bo ekutu te mais donc boye ki likambo mo bo ebimi na komba grâce te mo bo telemi mbangu bo fungwe minoko bo bandi ko loba n'importe quoi ba faux vrai neti ba chinois ba baza mo ba fanatique grâce te ba te belé la plupart ya ba te belé ba finga kiwana parce que tout monde qui même na leke pas Marie-Laure o loba malika yo pe ba linga ko mais tout monde ya tout repena ba to ba baye yo ba koteli Davina moi je m'en fous baza ba faux vrai. Batu nangai jamais bako décevoir nga parce que to lobela ki Davina loko mo boye non ceux qui fanatique nanga za fanatique à Davina au luka pe malika mais fanatique nanga te au anaton luka ngate au leka pa finganga donc c'est ça oh to sala ki to ngeto mona ba faux vrai to yeba ba nani oyo ba yaka na biso ba sekara na biso mais après na moment likambo ba pesi position yango to monyango ça ba convenient mais bablo musuto ki ba bi bezwana lukeli la star grâce temba problème peut-être na copain na ye na chérie na ye wa Liban te wana eza makam nangate wana eza makam nangate wana eza makamba grâce temo a rogera ngona mutu na ye wana eza makam nangate parce que au moni matier ngana ko leka te pona ko interpréter ba makam mususu oyo il faut pas na ko interpréter biso tout ozaki na YouTube biso tout moi makam to eleki biso nesto moni après avoir ko sala makam wana ba Davina to moni ki ba réaction ya batu nyonso et après ceux qui makam so ba kisami liko nango pona à propos ya vie à grâce wana eza vie à grâce moko boya ba grâce te mo yemo ko décortiquer yemo ko loba nyonso yemo ko loba be convenir makambo akute nango parce que na part na ngai quelque chose makambo ne lekaki na ba dakosta retomber moko te ya mabe yelanga nde na uti loba retomber ya nango te parce que muto na zakana ye asa compréhensif ah malika to mo ina vidéo bokine bo swani na batu bobundi na batu bo swani bo pona nini bino seke bo bimana il faut muto zakana ye à comprendre na vie na biso ya YouTube et ça il faut muto na mutala sa capacité ya musala na ye tango batu misu ba olala ba pongi bino bo luka ba idée ni to ko sala poto epate monde poto kanga monde batu misu ba olala ba pongi alors tango biso to epate allez batu tout babimi ba fofo babimi beaucoup mosa ba émission pour besoin ba vie pour besoin ba abonné et après batana ba ba yebino. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec lui, Mandika, Mania, Masalanga Modozara, vraiment la bango. Donc, je salue tout le monde. La joie en bande, Pichuna, femme très très forte. Merci à Patrick Image, lauréat Mibali, tout Angeli, sans oublier 10 ans d'expérience, Alain Swag, toujours Swag. Quand on parle de Swag, on voit Alain Swag. Merveille à vous. Donc, Swag, quand on parle de swag, on voit Alain Swag. C'est des choses différentes. Ko swagé, na ko zala swagé. Ko swagé, na ko zala swagé, c'est des choses différentes. Au swagé, mais ko zala sko swagé. Mais comme on est arabe, mais c'est swag. Donc voilà, Malika, lelosko bandeko ba talibiso par rapport à Marambo Nyoso et Libino, par rapport à Maramutu. Message no ko loba na ba fan no balinga bino peut-être OP tango tala ki boye ah mania na ngana linga mingi buzoba boye pourquoi o bo panzaki ba makila oyebisa bango nini au cœur ezalaki catastrophe Mathieu ezalaki catastrophe je te dis taka na kanga téléphone nanga depuis na nuit ya makambo na salama ezaki catastrophe on a kolo ba pona ba fanatique na biso il faut ba yeba ke baza na batu moko be baza très puissant il faut ba retenir ango
il faut baza na batumo baza très puissant alors na ba moment makambo yaka il faut ba la faiblesse na bangote bazaka toujours ya hotelema parce que donc biso to sa likambo na ozala wana te pona yebisa la joie mado pituna parce que peut-être est perturbé makambo nanga la joie mado pituna ifaza la bongo mais non tal yon otoloba makambo ne bimi c'est biso ba vrai faux na ba faux vrai. Donc c'est la même chose. Et bien c'est les biso batouana. Donc alors na ba fanatique na biso en tout cas tout qu'on remercie bango parce que bazaki na biso la diva la Cynthia la diva congolaise. Azala ki wana toujours Malika en tout cas makambo ileka ki wana Davina boina mais je sentais déjà que non la diva pe alinga Davina. Mais aboyi ko la kisanga ke non na buzoba na boma kamone salami na ko la kisaka Malika te na linga Davina Malika pe na linga kaye mettons non ya pas Malika il faut na pesa toujours conseil ah te Malika lo kona bosalaki ezaki ben en tout cas merci beaucoup na batutu balinga biso ba soutien na bino bato ba soutenir biso na ba moment difficile na ba moment de faiblesse na ba moment nyoso ba meilleur moment en tout cas vous êtes génial bozaki wana en tout cas pour na encourager biso pour na opesa biso toujours ba courage de makambo elekaki mais pour na ba faux frère en tout cas vous gardez ka ba bond vous gardez ba bond parce que je pense pas na bato ba saki ba analyse o ba fongole minoko na bango loka ofio ça la publicité TikTok wana bazaki on a pona ko fonga minoko ba loba en tout cas je pense pas ba binga malika ba tianga miko bato na ngandeni bokaya ke loko wana na osungisa bango pa grâce temo parce que yende azalaki concerné à l'Ikambouana parce que combo babimi ça qui a grâce temo yem tabimena da Costa yem tabima qui en fait mukolo yamba grâce temo a corrélater histoire nyos ndengezaki parce que nano silité est-ce que on a ota la bino nazo banga na mona loi ekirimo ezalaka kala oto yebaka kombo un jour boko pansana te o ekomi boye boko pansana te boko mo finga na boko mo bimisa ba secret na bino na miso abatu to batu misusu bayoka mama na bino Mathieu même Yesu na Satan na bakabona moi na Nzambe na Satan na bakabona Nzambe na Satan na bakabona c'est pas pour rien et le bamarabongo et la kisara que même biso batamokili pe toko kabwana bobo ya to kabwana po anini moi sina mobali ba kabwana bona ki amitié mate ki amitié ça facilité au moins ki camarade to sala o eza facilité ça très difficile soko ko kyongo te bando changer ba camarade tous les jours mais ngana lobaka c'est pas la peine ya ko changer ba camarade oh nazarana bango déjà c'est bon et coca donc c'est-à-dire na sala ka effort to se comprendre tout ça toujours bien ce qui peut to kabwani ko kabonezaka te ke to kabone to finga na te ko kabona muso ezaka ke ndito binga na français ndito ba na français méfiance on se méfier kana ki amitié au monique e boza ko se comprendre na binoté a tout ça ko se comprendre te na place to ke netam suna makambo belé vomeka ra tout ça ba méfiance mutu mtafa na kwa na ye yango nga po na nga ko kaboneza yango ko kabonezaka te photo fingana preuve ani to zara tous les jours te to ko sa ba une semaine na mona na grâce te na ko sa une semaine na mona na mouraté eza logique eza pika ko kabona eza ko kabona mais dans l'espace c'est-à-dire mourana makamuna e ngana na makamuna nga grâce pour ça makamuna e mais l'excité to kabona to mona ngo tout ça ba des semaines to sa ba vidéo d'ensemble été bato bakoma ko bato mona bango soute seke ba kaboni bozela to kabona po anini ce qui peut to kabona eza mabete mutuna mutana makambuna e yo katinga loso na bali na ken liba yo kati joli senda bali bongo akanga masuna ba camarade yazana bango a changer mode de vie parce que comme na vie mususu donc ça va eza déjà ko kabwana eza kati to kabona to lekani to finganité ko kabona muso eza to kabona na biso parce que yo comme na makambuna nga pe na comme na makamuna mais un mot pour na ba yini na bino ba mele ba champagne ba mona pe na eza ya solo ba kabwana po vena nga moko Patrick Image lauréat mi bali tout ya njili. Papa la Patricia, merci na cadeau. Il y a 60 pouces. Télévision, mon nene vena na lobiango po respect à vous. Patrick Image. Bah, il nous va kabouani vraiment. Un mot. Mais bah, il n'y a pas wana pour encourager personne à bezali. Toi, na un mot ya lobela bango te ba continuer toujours ko murmurer, ba continuer ko sala analyse, ba continuer toujours ko loba, ba continuer ko loba mamunyo so ba monique ba loba. Tout le monde na YouTube azaka libre ya sala analyse. Mathieu, so te caméra o sala linga analyse, o za droit sa analyse. O sala no analyse na yo, mais to linga to yeba ba vrai faux. To yebi bango déjà. Parce que au moni eloko o ba bengu base, eze loko oyo tango bo sali yango batu bazo panzana batu bazo sala ba émission contre bino batu bazo loba mabe plus on a de boye ba kisa na batu ba vendre ba zela ka buzo ba na bino
omoni loko esalami eza na elakisi ke bato mususu bazalaka wana mpona ozela buzoba na biso yango tomoni yango dacosta master nanga déjà que je salue joyeux Noël à toi joyeux Noël à Lorraine Kanga oyo aza mwasi ya dacosta confirmé mokili mobimbe yebi master nanga déjà Lorraine Kanga je te salue ozo comprendre tomoni kaka c'est juste tonga tomona kaka tokayeka eloko na po tomona bato balinga biso na bato balinga biso te mais malheureusement pour na bato balingaka biso bazaki toujours na soutien na biso en tout cas bravo na babonné na biso bravo na bato balingaka biso et puis félicitations na bato basela biso ba émission bo sala ki musala kitoko bo continuer pe ka ko sala po to zakaka bo continuer ko sala to lakisi que to na capacité ya osali ka moto bouger pe monde parce que to sala ngo bouger et bouger partout, Chine, Hong Kong, Brazzaville, partout. On est fier, hein, c'est une grâce. Et ça, c'est comme fierté. Et ça, c'est comme la capacité à Moussala. Parce que Batou Balobaka, que Bissot de Zaka, on a pas dit, mais la actualité à Batou. Je veux dire que c'est que Batou, on a pu vendre, quand on a dit, mais la actualité à Bango, Bango peut dire, mais c'est chinois. Et Sopi Bango. Bazaki, on a pas de finger, grâce à mon finger Batou. Au moins de Sopi Bango. N'a pas que qu'on résout de Bakaya Bastard na Bango. Voilà. Voilà, on est arrivé presque à la fin. Malika, Grace Tembo, Moura de la Presse, Laura Choumawete, Carmel Odia, Namamoua, Moukoulou Nabino. Donc, merci beaucoup. Babi Yabi Marana Moïté. Ça divine Moïse que ma camboisa. Bravo. Donc, message à Souka, naba fanto batala kibino, mais faut signaler pe batuke bezo basala ki ezaki ya lokuta. Ezaki nango bezi. Ezato baswana ki. On appelle déjà buzz et loko oyo mutazola qui temps à réfléchir que no loko so na sali et ko bouger monte batu ba ko loba ba vrai faux ba ko bima parce que loko to sali to moni ba vrai faux surtout na baninga na biso ya musala to moni bango ba bimé beneti ba barisi ba vrai faux. Baza ba vrai faux barisa zola nanga bien tant que loko ani salama est-ce que barisa benga na téléphone mani loko ani salami po ni bo sali bongo akene maman ko sala analyse bo se désabonner na ba chaîne na bango bo se désabonner au moni pesa ba suki to linga to yeba ba vrai faux au moni ngapo na ngai titre ye loko ifako to sala ba tsango pe na vrai faux to ngato yeba ba vrai faux to moni ba to ba seli biso ba analyse contre biso to yebi de ke ba linga biso te siko to ngato mona kaka niveau ya capacité ya musala na biso to lakisi bango que ni tete ba bezi o batu misu ba salaka po ba loba ke biso to kina ko diembe na ba beza batu to lakisi bango ke bango siko fo ba diembe na beza na biso tout le monde a zaké pâté tout le monde a zaké tourné tout le monde même ba chinois wana nazoloba ba chinois ba fongo minoko tina suka ba koki ko lala te pona ko finga batu parce que moni bangu na biso bazela ka pesi faiblesse eza au monde de zaboy ata en dehors makambo ceux qui to yoki likamba nora kalonge bimi nora kalonge mobali na ya akanga kina mobali mususu okomona bandokinde ba obima atambola na bandumba wana ndeni ba omoni ba vrai faux en tout cas pona nga na oyebisa dacosta parce que olandanga titre ya film on il faut batango vrai faux to moni ba vrai faux beleni c'est ba demer est-ce que demer a une capacité le capable de faire mission balanga que non malika to steven na comportement demer azanani demer ya film boya sa banalise na français to yebi ya bananga mission na français tina suka demer za fi o biso to yebi ke si ta capacité na boduga mutamemela e pas si ta capacité si te foule la biso fi oyo allez lelo yo yo demer o kese la biso analyse o lo ba ke makamu to saki to sepele na ngote tala lelo yo vrai faux. Vrai faux. Désormais, le nom est vrai ou faux. Donc, merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Restez branchés toujours à Lengia Congo. Merci beaucoup à tout le monde. Malika, un mot de la fin. Ma mère vient à Négonio sur Batali. Ma mère vient à Batutu Balingara Bisso et Batu Balingara Nora Kalonji, Laura Choumawete, bébé goût de la presse côté ça, Laura Chou. Joyeux Noël à tout le monde. En tout cas, bon continuer, bah vrai faux, bon continuer comme ça la émission, bon continuer comme ça la analyse. Et kitoko, et kitoko. La kisi bango que toi na capacité de bouger monde, to bouger monde, tout le monde a ça qui bouger, na makambo et les kaki. Et alors, to la kisi bango que bango pe bandozana pour nos comptes en actualité na biso. Bon continuer comme ça là, bon continuer comme ça la analyse, bah rési, continuer comme ça l'analyse. Na ebisaki bino bo luka davina bo yamba ya expliquer bino biti ya likambo e salamaki bo moni résultat nango bo bimi ba vrai faux et stopi bino
Ça est fini, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec Mathieu Boncher, pourquoi pas votre émission PC La Plus Plus. Toujours Elenga Congo et pourquoi pas la RTVS 1. Kingston Sono, respect à vous depuis Londres. Merci à Gauthier Mascotte. Motazwa Mona, Ajabala Mike, Ya Willy Moucheni, Kodamboka, respect à vous. Et je dis merci beaucoup à Yawili Pencel et mon vieux et pourquoi pas champion Wadol Alfred Adimissasa. On champion Wadol toleki de Norway to ke na bona ni na ebite soko lobanini. La joie Mado Pichuna. Code mondial Yawili Moucheni code mondial ta ba changer ba président Mboka ba changer plus de 143 t et la joie Mado Pichuna très forte, la joie Amado Pichuna puissant. Patrick Image